mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Equilibre Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso et Alelo. Boyebike na prometa Kibino dans ma précédente émission au Nalagisa Kibino gouvernement et Maman Nabiso Judith Toulouka. Monaki tozelaki en mingi, cela faisait 6 mois tozelaki gouvernement wana ebima, même le jour J tozelaki lisusu jusqu'à 2h30. Donc yangwana nazwaki tenté ya ko développer na bino ko décortiquer gouvernement wana ministre moko na moko pour totala ba faille na masolo ya kitoko na masolo ya mabe na masolo obiso tomoni ke fallait la marque wana te. Mais lelo donc avant na banda émission na biso ya lelo oyo toko kende en détail par rapport ya ba ministre ba vice-ministre ba ministre délégué oyo bazana kati ya gouvernement ya maman na biso Judith Toulouka minois. Boyebi que c'est la première fois que maman akamba gouvernement na mboka na biso. Boyebi que biloko nyoso tu ya sika ezo sala makaka na période oyo ya fachi béton. Donc même les jaloux seront d'accord na makambo oyo balobi parce que biso boyebi ba qualifiera biso ya bato ba jalelo mais esekisaka ngai parce que vraiment to lobaka bosolo nakati il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc la preuve bato oyo balandaka ngai ba chaka ba commentaire moko positif. Donc lelo avant to banda boyeba gouvernement oyo salami ezali gouvernement il y a deuxième mandat ya président de la République na biso oyo alobaki ba erreur ya passé ko sale maté biso tozali libanda na lobaka yango à maintes reprises tozali libanda ezali katité président de la République yem tazali pilote avion yem tayebi lidusu place ezali nzela ya kitoko esika ezali donc ce qui ndaku na yote okoyeba place maye tangakate. Dans tout ça, il faut topé sakaka président de la République confiance. Tocha maboko na bato ba nommé bango to zalana bobangité topé sa confiance na président de la République na biso. Néanmoins, to kokipe kosala analyse na biso par rapport ya gouvernement otomoni et bimi. Parce que tozali ba congolais et puis biso tozali batu oyo tozali ba lobeli na bino oyo boza nanda ko bomona nakate bo pesa ka biso maloba bo pesa ka biso ba idée pour biso tozali na chance na opportunité oyo ke to lobi mokili mobimba elandi biso. Donc yango wana vraiment n'insista qui est tozala na confiance na président de la République. Et puis détail moko to bosanaka surtout en Afrique. Démission ezalakate. Mutu oyo amoni asepeli na poste na été ou bien bino batune bozomo na kebatie na poste mabe azali na possibilité ya ko démissionner. Mais na Congo na biso démission na kanisi il faut bobosa nango. Donc si koyo to bandi masolo na biso to lingi total nanu ba ministre o ba reconduire bango ba o bazalaki déjà ba ministre
balongwete bazongi misusu bazongi ba permité bango na ba ministère misusu pe bazongi si bango kaka na ba ministère na bango, comme le cas ya maître Guy Luando Mboyo na yebisaki bino yango avant publication ya gouvernement na yebisaki bino na tangaki 3 ministres na lobaki maître Guy Luando Mboyo aménagement du territoire, il y a où fonction publique reggae nangaka ezali na mama Samba oyo azalaki na mine parce que asalaki musala moko et monani na miso abatu, moi c'est moko discrète, moi c'est moko vraiment très professionnel na reggae azongite mais boyebi politique eza na makambu nango. Donc reggae nangaka eza ndengwana maître Guy Luando Mboyo boyebi aménagement du territoire bande banda na mboka na biso. Donc maître Guy Luando aye kozwa possibilité à sala makambu oyo na aménagement du territoire na esalama kité musala oyo asali na aménagement du territoire soki lelo ba changer ki ataba reconduire ba changer esika et elingaki kozala pasi. C'est la raison pour laquelle Tata Mokonzi, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a montré qu'il faut batika et Karwana. Je pense que tout le monde est d'accord na ka oyo ya Guy Luando Mboyo. Tokei na ministre na biso Marc Ekila oyo azalaki na transport boyebi ke azoki transport après ministre atikaki biso azwaki ango donc en cours donc asali musala makasi vraiment emoneli na miso abatu yango na Marc Ekila bakokaki kotika ete na gouvernement oyo parce que il faut bazoyer penda asala penza donc mandat na ye penza ya mobimba alakisa parce que gouvernement oyo leki ministère neti ya transport eza na makambu minene eza ministère moko munene Marc Ekila asalaki nyonso tout vraiment avandisaki tempo na se donc ba changer ba memie cette fois-ci na formation professionnelle eza ba ministère moko boye yebana mingi te mais eza na makambu ebele na kati. C'est la raison pour laquelle Baponi Marc Ekila kuna donc vraiment to sepeli na choix oyo ya président de la République. Donc tokei sikoyo na poste oyo ministériel oyo ezo posé vraiment polémique ezali ko cessé te ko enflé na ba réseaux sociaux na dossier oyo ya Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba boyebi kazalaki vice-premier ministre, ministre à défense. Ba longolié kuna, ba memie na transport, ba tebele ba lobia, ba sambisi. Jean-Pierre Bemba, comment ba ko zoyer na niveau na ye ayati na ministère à transport parce que ba msuba quand ça ministère à transport ezaka pona ba bisu soki na bani ministère à transport ezali ministère moko ya munene ya kosakana te. Une fois nazalaki na bureau ya Marc Ekila ebsinga vie tala ba courrier na zu ya journée moko ba ministère musu bazwa ngo pona 1 mois ngana zongo na journée moko na monaki musala vraiment au Marc Ekila abandaki ko sala ezalaki musala ya a féliciter. Donc ministre na biso Jean-Pierre Bemba a commis na transport mais azalika ka ministre ya pamba kaka te mais azali lisusu vice-premier ministre parce que kila azalaki wana azalaki ministre kaka simple ministre mais Jean-Pierre Bemba a tikali na casquette na oyo ya vice-premier ministre ministre ya transport. Donc musala ya mboka elinga kateke ozala premier ministre ou ozala donc na ministère moko régalien ministère moko makasi mais okoki ko sala musala ya mboka na yo ata na ministère moko bato bazomona neti muke mais boka nsateke ministère ya transport ezali ministère moko ya muke et puis boyebi makambo elekaki oyo bayaki kokota tina palais de la nation boyebi ata na bamboka ya poto ba ministère oyo ezako touchame direct mais ezali na ministère ya défense ba ministère wana mibale mutu ezokipe sécurité na bamboka mususu ki tanzalaki so déjà zalaki que gouvernement za vraiment et salamaki déjà ba ministre wana bazalaki na choix mususu tembele ba démissionnaki mais botala
carrure il y a Jean-Pierre Bemba et puis na musala oyo ye azalina yango ya kosala bakwari kotika yewanate. C'est pas le cas comme il y a ministre intérieur Kazadi donc ye balongola ki ye pe azongi na kati ya gouvernement te. Tokei sikoyo na ministère oyo biso tobeta ki tangwa oyo bandicapé batambola kiti bayaki ko interrompre conseil des ministres bandicapé bazalaki jamais d'accord na maman na biso Irène Esambo. Maman na biso Irène Esambo donc vraiment wana toko marché ba moté bandicapé ba sepela na yete to mona pe musala tenga pe ezali domaine na ngana yebi yango parce que na sala yango na mikili ya poto to mona vraiment eloko ye asalate na social oyo ya handicapé mais sikoyo ba pesie lisusu affaire sociale ya handicapé akokate mais sikoyo affaire sociale ya Congo mobimba kokoka to yebite ba pesie confiance totale mais vraiment en ce qui me concerne personnellement na handicapé on a yebi bon nombre en tout cas bandima kite ke maman na biso Irène Esambo akoka ki ko zonga et puis ba pesa sous ministère oya munene ba pesa sous ministère des affaires sociales muto ya koza na ministère des affaires sociales il faut za mutumo sociable mutumo raza ko kipe bato za na contact ya bato mais to monate mama oyo Irène Esambo akena kotala ta handicapé place bavandaka kokuta na bango asala yango te mais que voulez-vous ezali choix ya chef de l'État choix ya premier ministre tokoki koloba mingi te parce que bango mutu bazali na kati ya masolo bayebi eloko nini basali eloko nini président de la République asali na ebisaki bino tout au début que to zala na confiance na président de la République. Et puis tokei na ministère oyo na ebisaki bino ke nazalaki na recréer na ministère oyo ya mine ya mama na biso Samba asalaki musala makasi azali vraiment mama oyo asepilisaki batu mais to comprendre te ba changer même ministère te mais azali na kati ya gouvernement oyo te ya mama na biso Judith Tuluka Suminwa to yebite ezali choix ya yemoko chef de l'État. Avant de continuer sur le total la ministre ba esika to marqué pause publicitaire et à partenaire nabiso restez connectés sur Clébois Original on revient tout de suite. Avec Codiassimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, d'Aipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmanebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Codiassimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Codiassimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Codiassimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na côté poisson dans la mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial otondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza
donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa galaxie mambo tozolia se mambo galaxie tozosala mpana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosaka na liso mais galaxie mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxie Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o koltia ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon number 1, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur les plateaux, merci et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires au Boyebio, Bazalaka Nabiso, Barenouvelaka, Contre Nabango, tous les ans automatiquement. Donc, vous allez vraiment remercier Bango na confiance au Bapesa Clébois original. 5 minutes avec César Ngadi. Donc, si vous avez un ministre, le nouveau venu. Donc, tozali liboso tozota la maman na biso Acacia Batumbola. Acacia Batumbola azali mama oyo bazali mama me basala musala neti ba mibali. Boyebi azalaki na ministère ya économie. Musala salaki makasi boyebi donc pouvoir ezalaka au côté er mususu bimi mais soko bimi ko l'acheter maman na biso Acacia azali mutu IDPS tango abimaki atikaki kozala sima ya papa mokonzi te sima fachi beton te ezalaki kuna bandoko lakisa na bémission nange ezali vraiment preuve moko ya ba ministre misusu na bato mususu azalaki na poste balongoli akomi ko critiquer akomi même opposant l'air mususu mais maman na biso Acacia Batumbola donc azali vraiment maman ya ko féliciter c'est la raison pour laquelle même bapona ki azalaki
na équipe ya campagne ya président de la République bomoni pe makambu et salamaki. Donc maman nabiso Acacia cette fois-ci bazuye a commis na affaire foncière. Donc musala connaît la kamakasi bobe taliba terre bandako ba makambu dali ministère moko vraiment ya kosakanate. Donc biso toza sûr et certain pour ya zape moi na IDPS ya Paris ya France et sika biso to witi. Donc to yebi que maman nabiso Acacia Bantumbola akosala musala oyo sengeli asala parce que tout le monde a déjà oyo asala ki na ministère kala ya économie. Donc tout lingi to signaler vraiment ba départ awa na bi nouveau venu pe na ko sambala moko na ba nouveau venu na zulpa pe mbala moko donc ba départ bu moni makamso c'est ça la ka bazu penza tout le exemple na culture et art bazu ou bien peintre ou bien musicien bati wana aux amuta domaine mais tout kamwe na ministère ya sport et loisirs donc ba pona ki Kaboul babi Kaboul vraiment c'est un technicien muta bandaki ko tia mai na mon côté pendant ko critiquer ba ministre ya sport nyoso ba lobi bon yo lo baka mingi ba chio wana mais bomoni eloko Kaboul asali ba makambo susu mais asalaki vraiment au top ya makambute. Et puis eloko e frappa ki batu e pesa ki batu vraiment pas na mawana motema na ko kamwa Kaboul bureau na ye oyo ya sport donc cabinet na ye ya ministère na ye ezalaki composé kaka na bandeko na ye ba gendre bana na ye ba semeki na ye ezalaki eloko ya ko kamwa on dirait batu mususu bazalaki te. Donc chokaki batu na ndenge moko ya kosakanate donc ba remplacer na Budimbu oyo azalaki na côté ya hydrocarbures yenda komi na sika ya Kaboul mwana Kaboul boyebi vraiment que na côté surtout ya football to za na makambe belé ba léopard na biso il faut bazo sala à partir de ces minutes tozo banda donc ba préparation ya coupe du monde to za na makambe belé na katia sport. Donc tout ça sûr et certain que Budimbu à la hauteur il y a makambo oyo etali sport ya mboka na biso siko tokei na esika oyo ekamwisi batu polémique nango eleki ba polémique nyonso tout ezali mama na biso aye sika oyo baponiye na jeunesse ministre à jeunesse comme on a eu Noëlla ayeka na gato et kamwisi batu na kozomisa ba photo yango awate parce que zali vraiment na tina tozongisa ngote batu nyoso tout ba moni yango parce que panzani d'une façon virale na kati ya internet. Bon malgré que ba photo mususu ngana zomona biso to yema sur internet ezali penza yete mais la plupart mususu ezali ye au vu ya ba photo automoni na ba vidéo na kanisi donc na ba pays neti na ba poto civilisé na habité ou bien wapi parce que yé il faut total ministère au ba pesi à jeunesse il faut aller exemplaire azala na moralité donc parce que il faut équiper jeunesse na o ngai na moni na makambo to moni pona ngai je pense que vraiment e bandi mabe na tiki soin na papa mokonzi moko Fachi Béton ayeba makambo ko sala mais mama na biso boyebi ke Fachi Béton azana respect na ba mama mingi mais makambo otomoni ezali vraiment makambo ya soni makambo oyo ministre akoki ko représenter jeunesse te mais biso tozali wana ka potoloba décision ezali na yemoko mokonzi mboka parce que batu ebele bazali ya ba jeune oyo bazali bakoko sala masolo neti Timothée le noir jeune mokaza dynamique jeune moko penza donc yé donc rien à dire. Déclaration du Front des jeunes pour les sursauts patriotiques FGSP Fachi 20 en soutien à Madame le Premier ministre et à son gouvernement. Nous, Front des jeunes pour les sursauts patriotiques FGSP Fachi 20, mouvement de soutien au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous le leadership de M. Timothée Lenoir Efika, ayant appris par le voie des ondes la publication de l'équipe gouvernementale de son Excellence Madame
le Premier ministre Judith Suminwa Tuluka, que nous présentons Torres, et déjà nos très vives, sincères félicitations aux hérés nommés par l'ordonnance présidentielle, notamment les vice-premiers ministres, aux ministres d'État, aux ministres délégués et aux vice-ministres. Nous, le Front des Jeunes pour les Sursauts Patriotiques FATI20, encourage Madame le Premier ministre et l'ensemble de son équipe gouvernementale à relever les multiples défis auxquels le pays est confronté, tant sur le plan politique, diplomatique, économique, social et sécuritaire. Nous, le Front des Jeunes pour les Sursauts Patriotiques FATI20, promet à Madame le Premier ministre et à son équipe gouvernementale son accompagnement et son soutien indéfectible pour la réussite de la mission lui confiée par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo FATI20. Nous, le Front des Jeunes pour les Sursauts Patriotiques FATI20, demande au président de l'Assemblée nationale et à l'ensemble des députés nationaux d'investir dans les procédures d'urgence le gouvernement de Madame le Premier ministre Judith Suminwa Tuluka pour rattraper les retards acquis pour se mettre au travail afin de matérialiser la vision du président de la République. Le Front des Jeunes pour les Sursauts Patriotiques FATI20 souhaite réussite et plein succès à Madame le Premier ministre et à son équipe gouvernementale. Fait à Kinshasa le 30 mai 2024. Vive le président de la République FATI20, vive Madame le Premier ministre, vive le Front des Jeunes pour les Sursauts Patriotiques. Nous vous disons merci. Koki ko combat penza esika jeunesse wana parce que yaza vraiment muta terrain. Timothée le noir ngana zotangela bino ba kombo ba tumsusu et puis na robosa na te petit na ngai Teddy Tao boyebié asala ba sorti moko médiatique vraiment aza jeune moko aza vraiment valable. Donc vraiment pour na biso maman na biso wana vraiment accueilli mabe. Donc pour vraiment na sauver jeunesse pour vraiment et qu'il n'a pas marqué tout le monde qui était parce que n'engi ba coller na makambo to moni pour abima ne sikawana ikozala pasi mais de to yebisi binoka ke ezali yemoko papa mokonzi mutu akokata makambo wana donc na yebisaki bino ke to aussi ça donc ba ministère nyoso touté ba ministre nyoso touté mais ce total dans l'ensemble ya bato ba bimina bato ba kei to moni ministre donc ya enseignement primaire et secondaire accueilli, tout le monde ministre, il y a intérieur accueilli, tout le monde ministre et belé ou yo accueilli, et ça pensa ba obiso to cheki pensa que ba kende mais ba surprise musu ces années dans ministère on a bi il y a personne vivant avec handicap to ndima kité ka koki kotika matikali to ndima kité ka koki kolongwa maman na biso o ya mine alongwe donc ezali ba makamoko boye ezali na ba point d'interrogation mais na biseka bino ke bozala na confiance ya président de la République na oyo asali donc on a vraiment na kokaki kotika masolo oyo te na prometaki bino ke tokozongela poto meka ko tala ba ministre moko na moko to fongola masolo to tala ba choix oyo salami na président de la République na premier ministre donc vraiment dans l'ensemble to pesi confiance parce que ezali gouvernement moko malamu donc je tenais vraiment ya kosala yango ndenge na prometa ki bino na koya kotika yango jamais donc tokomi na suka ya émission na biso ndeka na lobaka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude donc so komi na suka boyebika base jamais totika yango to bana toujours l'honorable Jean Moutala na kati ya Londres na moi sina honorable Jean Moutala merci na nyo surtout au sala capo na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Londres Marie à la beauté naturelle merci na nyo surtout au sala capo na 5 minutes avec César Ngadi toki na kati ya Irlande pour nous sa petite sœur propre Jenny Jenna Mpeti na kati ya Irlande Jenny Jenna Mpeti petite sœur propre merci surtout au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Coach Jean-Gilles Colomba à Paris, coach Jean-Gilles Colomba, petit frère propre, merci Nagno surtout au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Donc ici on a question plus précisément la Grigny Centre pour nous sa Brice Mpiana, merci Nagno surtout au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Donc on a à Paris pour nous sa Gauthier Pinda. Trouble staff na kati à Paris merci Nagno surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi
Les philosophes, on a bien les philosophes parce que bah commentaire na yeti kaka mutu jamais indifférent les philosophes. Merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses engadi. Ok, il sous na katia Paris pour na ça donc Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes très propre Fifi Filofaria. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses engadi. Tout tikali toujours na katia Paris pour na ça chai mukenge chai wa balenge la mon voisin chai mukenge chai wa balenge la mon voisin. Merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses engadi. Égide de fer, merci. Dieu Dokumbi, merci. Donc, merci à trop. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses engadi. Jérémy Mukuna, merci. Nanyo surtout au sala rapport na bémission na OP na 5 minutes avec ses engadi. Beloti Mavungu, vrai chéri Nandenga Mukete, Nakati Espagne, Beloti Mavungu, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses engadi. Tout ce qui sera toujours na Dokotolo Nabiso, Jean-Paul Jamba Kaoudi, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses engadi. Nous sommes arrivés à la fin de ce 5 minutes avec ces engadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous la présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sonate Kanambe Akozwa Masolo Nambunchu Penadibos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.